Moi c'est akana motema li kundulu kwa Janine Mabunda te. Kabila comme ko comprendre que en tout cas bilia kinga bikoki. Risque ya liboso ali ke crainte na bango ali bato bakotuna Olive Lembe yo na Kabila. Mabe obosala ba kongomani boko koloba nini. Yango moni alobi te bana bala libanda na molongani. Soki ngai pe na moni ete ça ne va pas parce que ti azoluka kende katanga yali azoluka moyeni na koko kima mboka. Kabila ali na droit ya kokanga monoko. Tombe victime ya Monsieur Shadari. Moto abomisie kombo na Emmanuel Shadari Ramazani. Mikoleko ya tokotika plainte contre Emmanuel Ramazani Shadari. Abomisie moto mobilisaki bakulu na nyonso ya PPRD. O bapesaki bango misolo. Po baya babuka na ensemble. Ba kase ba chaise ensemble. Bazwa ser wana babuka yango. Eyaki bato PPRD rekitaki. Badonge bana mibali wana bapesi bango na machette na bisolo. Pona kwa kosani kosala mobulu. Pona koluka ko protéger bureau ya Mabunda bango bato baki na machette babeti bato ba machette bakase babebiso bakoko bebisa yango ememina liwa elenge auti kotika biso ndeko na ngai motema pasi nemi mikolo azola te et puis bobi ke Kabila utaki koyebisa na zo yebisa na basource sur Kabila utaki koloba na nemi alobi yona minako bato bochenga nere bato nyonso bino bomemelaka nga batikala jamais koza fidèle na ba idéologie abi mama na ngai ye Kabila komi kolobela idéologie Kabunda kweyaki momoni pete Mabunda bazul silina ye kaka sida Mabunda komi lokwa silina moto alibandi wali na facilité akomona ngo kwa balongoli na maboko babwake libanda silelo moto ali kolela ali nani yali Mabunda ba avantage na bango nyonso te kwe instruction ali ko confondre na moto na ye wana ali ko kanzendeke ya ko sa coup d'état à cause yeloko wana yango moye Kabila bimaliso libanda ya Kinshasa etalité ala na kati Ndeko Balandi partout à travers le monde. Boye Imalamu na chaîne Nabino fait à RDC télévision. Et après-midi à l'élo, tous en a plaisir. Ya Kouyambela Bino, Ndeko Serge Kindomba, po Tobeta Masolo. Ya politique Yamboka na biso nengezo tambola. Boye Bimalamu ke mokonzi Yamboka asalaki discours na e bongo mokolo ya dimanche elekaki. Après discours à mokonzi Yamboka, tomonaki ba réaction ezalaki ebele na ngambo ya FCC, na ngambo bandeko ya Lamuka pe na bandeko na biso ngambo IDPS ba réaction ezalaki ebele pe tokobeta lisolo ya Assemblée provinciale, Assemblée nationale ya Mboka Congo oyo eza na député moko alingaki bakoisa bureau ya Mabunda ya ndeko Mabunda et salibongo ba divergence ebele lisolo wana ezo kabola vraiment opinion to mekape ko beta lisolo na yango sans plus tarder ndeko Serge Kindomba mbote na yo mbote ndeko na ngai César mbote na ba kongomani nyonso na lombango na ningina bongiselo komoko yali député moko te yali ba député nationaux nde moto ba boy mwana mwasi wana na kombo ya Janine Mabunda pona makambo ya misolo ya détournaka mais gestion ne ali ya mabe makasi koleka moi c'est akana motema li kundulu kwa Janine Mabunda te na mais moto mwana moi c'est aye comme président de l'Assemblée nationale eloko ali boso ya moni akobotola et ali prise en charge médicale contre ba 600 parlementaires atiki ba 600 parlementaires baza ba garçon de course ya ba député koko ka ba député bazui moi visika o ba ka bato pasi bato nzala lokwa nga bato makolo okoka komi kosimbisa assistant parlementaire sac okokutana na ene etando ekebo assistant parlementaire amemi sac obio est-ce que mosala assistant parlementaire yango nyonso wana ba assistant parlementaire batel kolela nango esika moko te oh mendeko soko ebite combien de fois ba assistant parlementaire balela tina etando ike contre Janine Mabunda akokanga misolo ya kozwa misolo akwa affecter yango pona makambo etali PPRD ndi abimisaka misolo soki ba député basenge asala rapport alingi kobimisa rapport te yeba yango na makambo euti koleka na Assemblée nationale mikolo yo tango pétition signame contre Mabunda akweya na bureau na ye azala moto histoire Mabunda komi na le passé yango moni il faut ko botole mituka wana na mapingo ekengelaka nyonso faut kozwa yango po ali lisusu na mandat te ali na bokonzi te ali na mpifote Ali lisusu président assemblée te atika lobe député simple moto abotoli droit wana alite moto abotoli bokonzi wana alite wana ko ekotondo na yango ndenga bande ekotondo mais bokonzi nde ebonga wana ki président assemblée présidente wana nde babotoli mais bakei basuki wana te lelo to ali koloba na yo
pour na ke na lombango il fallait na présenter ba condoléances na moninga moko auti kotika biso moninga na kotika biso a tombé victime ya monsieur Shadari moto abomisi kombo na Emmanuel Shadari Ramazani mikolo koya tokotika plainte contre Emmanuel Ramazani Shadari abomisi moto amobilisaki bakulu na nyonso ya PPRD o bapesaki bango misolo po baya babuka na ensemble bakase ba chaise ensemble bazwa ser wana babuka yango eyaki bato PPRD rekitaki apesaki misolo mokolo samedi samedi pe tomonaki babukaki ba cher wana biloko wana so wana ezalaki bato ya PPRD te bato oyo babuki yango eyaki bilenge ya PPRD ba berin rouge moto aformaka bango Mova Sakane y compris na ba député ya PPRD na kati eloko wana video moko ali ko circuler moto azwaka ser wana po bamba yango ali assistant parlementaire ya moto moko ya PPRD ya mwasi Ramazani Shadari assistant parlementaire na moniere wana bakanisa ki logo leza non na lobi no ke ba se déguiser en forme ya bato IDPS bali ko banga su makambo te bato wana oki yango bango bato bayaki wana kosa mobulu bake kobuka eloko wana kopanzana ba chaise na makambo nyonso lokwa mabunda ali sous président d'assemblée te bango balobi ke fo ba bebisa nyonso tu wana yango biso tozali kosenga na justice esa mosala na yango elandela Ramazani Shadari parce que makambo PPRD asali na kati ya musique ya Assemblée nationale trop c'est trop mais bango esengele te justice esa mosala bango bande kwa PPRD balobi wana eza coup d'état constitutionnel bosali yango ndenge longo banité ndeko eloko nini yoko benga cour d'état constitutionnel tango boli ko ba cour d'état constitutionnel elobi nini ba député ba tie mokolo to bengi pétition contre bureau ya assemblée yoko benga ko cour d'état constitutionnel tango boye na courrier beaucoup taki ba bureau ezaki fermé bo enlever secrétaire ya assemblée nationale enlever te bango nde na hôtel moko pour ko pesa ba document assigné yango na makasi bango nde bato ba bombi moto wana secrétaire général na hôtel ndeko depuis quand na Congo administration ça akate mokolo bato ba kotika pétition to ali na système anglais te que Jacques no vendredi mosala esili non oyebi yango bien wa bureau elle était ça akati samedi même maintenant dimanche bakonzo ya biso babebisa biso na makambo modèle wana même dimanche soko ali na ba secrétaire na bango bakendaka mosala ti mokolo yenga siko ndenge ni bango mokolo wana balobi ke ba bureau qui fermé yaki eloko yaki préparé bango nde bato baki na likanisi ya coup d'état yango moni ba menace ba manifester yango ya ko casser biloko nyonso na kata bureau ya Assemblée nationale mais bozocha opinion na confusion moko bino bo funda bango ke bango ba levaki secrétaire ya Assemblée nationale bino pe côté na bino bolo bageza bango au juste opinion ba retenir nini vérité za côté nini vérité ali onga na ali koloba yango bosolo na mayo esalami bato bamonaki image ya makambo au point même que général Amouli a protégé ba député ya PPRD au baki na kati assemblée a boye bende buka ke bende akota na kati assemblée Jean-Marc Kabundu na ba député ya IDPS nde Kabundu alobi na pourquoi deux poids deux mesures que o ba na kati kuna ba député na ba militant na ba osa mobulu biso to kota bino boboyi ba député ba kota to ali na droit ya makambo etali ba député donc otozolo bato sengi na justice to abomi e ali bato PPRD atindaki na biboto babetaki licheto babetaki esali ke moto sa nini a perdre bon moyen. Mais eloko moko pe retourna ndenge nini institution munene lokola Assemblée nationale et bato ba se retrouver ba machette na kati milangi na kati démarche wana tokoki ko benga yango nini pendant que tomoni ba police bazalaki wana bakengela yango biloko wana ekotaki ndenge nini mende ko na ngai yo yebite ke bato boperaka na méthode ya machette méthode ya koboma lokwa PPRD na kata mboko ya lite oyebi yango bamesani saki biso même na moment moko ekomaki ke na butunde ba ekoloka biso ba ekoboma biso na butunde bazotumba ba siège ba parti na butunde bazotumba bato balalaka na ba permanence à parti bango bato ba recrutaki bato pona ko soutenir mabunda même lelo bayaki po basa mobulu babi ke bakobanda ko chaque jour même lobi ndenge ba lancer plénière ko za jeudi à lobi bango balobi te même plénière a jeudi biso tolingi yango te esengeli kosa mobulu si bango bato bazo instrumentalisaka bato badroge bana mibali wana bapesi bango na machette na bisolo pona kwa kosani kosala mobulu
pona koluka ko protéger bureau ya mabunda bango bato baki na machette babeti bato ba machette bakase babe biso bakoko bebisa yango ememina liwa elenge auti kotika biso ndeko na ngai. Serge Kindomba nayebi ke na ebandeli émission na nga na annonçaki ke tokolobela bongo pe discours ya mokonzi ya mboka lecture nini ezosala par rapport à discours wana po bandeko ya FCC na ngamu na bango balobi ke bino bokati libala na bango bokotire conséquence ya makambo ekokoma na nsima. Conséquence libala solo ya libala oyo Félix akoki kosala na peuple ke kosala na FCC libala FCC boko koloba yango FCC asali libala oui yali libala mpona baindividu libala solo yali libala peuple na motuno otuni ngai na mai nyonso Félix Tshisekedi alobi eloko bakongomani bazelaki bameli yango lokwa mai ya posa yali ntango azwi décision ya kolobi bango babande kokansede Félix Tshisekedi akozonga nsima babande kokansede ke ono te tokobanga tokoloba bakosala na bango eloko moko te Félix akoloba no bebongo ekokoma na ta moko ba diplomate bakoya bakoapese ye mais ntango bamoni Félix alobi te pour l'intérêt à Mboka. Il moko président en fonction à reconnaître que 2 ans il y a sali à kokanga motema. Il y a kondima bato ba pomoni mboko pendant 18 ans. Ba pesi bango temps ndeko. To cancel quoi anemi à kobongo la motema. Rebelo que ça anemi motema passe à côté du ministère de transport. Pour esi ko nemi a bomba ba mandataire mingi na ba ozefrem bato ya parenaka ba mafia na bango ya kobe ministère ya transport motema pasi nemi mikolo azola te et puis bobi ke Kabila utaki koyebisa na zo yebisa na ba source sur Kabila utaki koloba na nemi alobi yona minako bato bochenga na erreur bato nyonso bino bomemelaka nga batikala jamais koza fidèle na ba idéologie abi mama na nga ye Kabila komi kolobela idéologie Ye Kabila te azwi bokonzi na mboko Kabila ki na idéologie Kabila kolela idéologie soka ya kimbongo te atangeli minako na banemi abi bato nyonso boyeli ngai yawo na bino boyeba ki bongo bali bato yo balandaka misolo ngende kusangana na bato bongo pona nini d'une part Martin Fayulu a raison nenga bandai koloba ke non la crise en soi c'est Félix Tshisekedi Félix ali crise tende konangai lelo yo yoka lelo na koloba na yo na o ali na poto na o ali na mboka na o ali partout soko boyi besoin ya cause ngai oyebi ngai lelo tendeko etumbo na bundaka na tikala jamais kondima bato yo Kabila pare na mafia na bango même au point tango Vita Kamera kosangana na Félix Tshisekedi na bao cadre ya parti ya IDPS babenga kanga na kala babite tchana se lembisa na yebi ke yo na bato ya Kabila basana na Kabila wakana problème na bango mais pour na besoin à cause que lelo to sangani bato ba yebisingani ni bakulutu mosusu alikolo babite cause na biso ya li Congo tchela Katumbi na se boma tika na mpe komba Katumbi ape makimia pour na momo to ali na besoin na bango nyonso pour etumbo to ali ko bunda to comprendre ete problème ya Congo ko kozala résolu sans Joseph Kabila on a besoin na bango nyonso bon pour na nini pe Kabila te parce que ya sali ce qui 22 ans na pouvoir na mboko Kabila répondre te na besoin ba Congomani soki c'était que Kabila ki na bolingo mboko loka liboso Kabila ngaka luka changement lokola Kabila luka changement te atiki biso to zalobe na condition to ali nango yango moni biso to lobi ete problème ya Congo eko zala résolu sans Joseph Kabila na kati donc nyonso yo Félix Tshisekedi akosala asala yango na bakongomani mais Kabila nde ala te na kati ya problème ya Congo ndeko Fayulu kuna lobi ke non il faut bosala dialogue moko sous médiation ya communauté internationale bato baliko justifier mbongo ya Kabila bato bazwa na discours wana ali bato bazo justifier misolo bazoliaka na butu ya Kabila bango bato baye na makambo wana ndeko na ngai tala mboka o to uti na pasi ngana zo bateke pona ngana yo ndeko na nga oyebi yango ke Kabila tiki mboka o soko za riche te soko za pauvre neti ngana oboto akaba pauvre ba riche ali banemi ba minako ba sadaro ba bongi siko yebi sanga to ko continuer ke bato moko bakanga ki mboka en otage pendant 18 ans lelo yo besoin ya cause monani ba député balobi nazota lisute ke na line FCC cash ba député ba bito ko tia pétition bureau wana sa nini ekweya lokola bureau ekweye eko permettre biso ko créer bureau ya sika bureau oyo ekozala na pour défendre ba valeur ya ba kongomani yango moni biso na ngambo na biso to ali ko soutenir ebende buka ke bende
Tshisekedi incarné Jean-Marc Kabund candidat biso tomemi comme candidat président à l'Assemblée nationale pour histoire ya Mabunda biso toali kobeta yango le passé déjà. Mais Jean-Marc Kabund bauta tikali ba convoqué ya ba dire nae okanisi vraiment ce qui bosse Jean-Marc Kabund en tant que président de l'Assemblée nationale na ba caprice nae ndenga zalaka koboya kosangana na batu bokanti pena ko même assemblée wana malamu. Kabunda tikala jamais koboya kosangana na batu. A répondre te azali parmi bato yo basangana kana bato. Le problème c'était quoi? Kabundi ti a Longwe. Ti Mabunda aka président de l'Assemblée nationale. Na ti ndenge to tike député simple à partir à Mokolo pétition à partir à lobby déjà Mabunda comme député normal. Mabunda tikala ko prouver biso le contraire te na makambo Jean-Marc Kabunda loba. Moto bayambi président de l'Assemblée nationale. Salaire ya ye moko akoka koloba yango te. Soko gobomba ba député bongo ya yo. Siko bango eloko ebangisaka bango epa ya Tshisekedi incarné Jean-Marc Kabunda ya kanini. Bateke moto yo ali ebende buka ke bende. Omoni te tango atemi Mabunda biro esenini. Ba ebende la leli efini bango. Président assemblée azwa kotan. Poti lelo batikala pe jamais ko prouver le contraire ya makambo ya loba 7 millions. Na ye na motuna na yo mlisusu pona kotali so ete. Omoni te bino bolobai na biso awa Kabunda kweyaki. Momoni pete Mabunda bazul silina ye kaka sida Mabunda komi lokwa silina moto alibandi. Wali na facilité akomona ngo kwa balongoli ye na maboko babwake libanda. Si lelo moto ali kolele ali nani? Yali Mabunda ba avantage na bango. Nyonso to ekwe. Et puis eba yango na 270 wana. Lelo nazo biso su 54 babakisami. O ba uti na ngambo ya lingomba ya politique ya FCC. Ba député yako balongwe ke bazana liste ya o ba renouveler loyauté ba komi 310 ndeko koko nyangi alobaki yango ba komi 310 mais moto atie Kabila nereri ye wana koko nyangi mais ye pe wana mutango ya lobi ye wana pe mutala kibino alobi na 2 ans au Karabosali mais gestion sur mes gestion abili kambwa 15 millions baza ku na ba kombo ya batu oyo ba détourna wana baza na lobi ndeko na ngai na lobi ndeko na ngai si koko nyangi tango aliki na etandoke pona ko ba bango bali ba député ya Kabila. Nde pesa banika na bango mosu kanda balobi o do biso to akaba député à peuple te to commander ba député à Kabila do Kabila kanga vi na biso en otage to kolakisa Kabila ete to ali ba député à peuple to ali ba député ya Kabila te po Kabila ali moto to ko kolala to lamuki pe bolobi Kabila kufi même matez ali soué ali nzela ba tonyoso po soki Kabila kufi ngape kindomba na kokufa moto akotika ka libela na libela seni na mokili ali te. Mais tango ali na bokonzi solo bali solo que non Kabila kokufa yo pe kindombo kokufa yango wana bokomi ko piéger avion na ye pour il fallait qu'il y a voyager kende na province ya Katanga deuxième fois yango il fallait pas kende Kolwezi et za na ba proche mususu ba proche na ye mususu bazolo ba que non avion na ye zala ki piéger avion Kabila tikali ko za piéger te et ali lokuta et ali eloko bango babenga kango intox et ali ete Kabila lingaki abima kende na Lubumbashi ba boya ki kopesa ye autorisation ya kobima. On a koyebisa que président ali moko kombo na Félix Tshisekedi et puis soko yebite ndenge nazolo bana oke lelo image asuko bomona ki na Kinshasa e yaki mokolo Olive Lemba bimaki na Kinkole lelo ndenge nazolo bana na bana non Olive Lembe moto ali lusu na Congo ali te babimi libanda ya mboka soki ali alokuta Olive Lemba apparaître na média et puis loko Maman Sifa na mwasi ya Zoé Kabila bayoka na kate Maman Sifa uti ko bima libanda ya Congo na bana Zoé Kabila akei na bango à l'étranger pona nini akei na bango à l'étranger awa na Kinshasa na ba source proche ya Kabila bayebisi biso bosolo ete Kabila komi komona ete na Kinshasa akozala na insécurité pona nini bato mususu bazolo bakabino nde bozobanga parce que babengisi kuna na États-Unis na nini na investiture ya Joe Biden na remise et reprise na bango bakosala ye na Donald Trump na bien yo yebite ke Kabila ndenge ali wana à part kozana na kati ya Congo Kabila koko nyata makolo même pas l'espace Schengen na États-Unis babengisi ndé même en États-Unis na lobby ko renouveler ki bokonzi na ye yango ezobangisa bino na lobby yo yebi laboratoire ya FCCT ya PPRD ndenge yaka bango balinde bazota l'émission okoka ba futi ba soi disant ba résistance ba kana poto ba pesi bango misolo allez bo finga kamo mobali wana ndenge ni na ali ko dénoncer bino bozoti keka boye bango pe baye o avion Kabila ba pied nana kokendo piéger Kabila na mboka o nani yango lelo na mboka kwa kolinga soko piéger Kabila ali po gagner nini bo azui PPT pona po biso to lingi ke Kabila ba piéger te ke Kabila kufa mais biso to lingi ke to kanga nde Kabila
eloko biso totika nango comme étape asuka yango soki baye bureau ya sika ya doyen asali yango organiser élection Jean-Marc Kabunda azui tozweli bino eloko tobenge état de droit justice ekomi ya solo pas justice au Kabila salelaki biso à deux poids deux mesures et ko permettre biso de bouclier au Kabila aki nango que avant ko funda Kabila va ba kanga Kabila il faut tous les deux chambres se réunir pona koluka kosambisa Kabila wana tobike na moment ne ko sa soute et siko même biso to kokende kotika ba plein to kanango contre Kabila yangwana enge moko pe to kopimela lisu ya vendredi a kokende te il fallait que ne mercredi à lobby to pimela lisu aza congolais le ba congolais nyonso bozo pimela pona nini to pimeli Kabila raison na ba source nyonso to ali akoloba te po ali politique Kabila batiaki telefone na ye à l'écoute makambo ya ali kosolola na bato ya benga ka su banemi te akomo be ko benga ka bato ba mapinga pona koyebisaka bango makambo ben instruction ali ko confondre na moto na ye wana ali ko kanzendeke ya ko sa coup d'état à cause yeloko wana yango moye Kabila bimalisu libanda ya Kinshasa etalité ala na kati. Ouais, ndeko Serge Kindomba na moni tozongela mwa lisolo lobia wa kenon mama Sifa et ex première dame pe babimi libanda mboka. Oui, ba uti ko bima libanda mboka Olive Lembe image asuko bomona ke na Kinkole les mêmes jours na butu Olive Lembe azwa ki pepo na bana pona ko kende libanda ya mboka. Siko to ali ko lukande koyeba na peyo bakimi Afrique soki bakimeli kote nini. Pona yo bakimeli nini. Te eloko bakimeli eli mabo mwasi na mobali basali mboka bali bato tango bakomi kofanda ke Kabila komi ko comprendre que en tout cas bilia kinga bikoki risque ya liboso ali ke crainte na bango ali bato bakotuna Olive Lembe yo na Kabila mabe obosala bakongomani boko koloba nini yango moni alobi te bana bala libanda na molongani soki ngai pe na moni ete ça ne va pas parce que ti azoluka kende katanga yali azoluka moyeni na koko kima mboka mais Serge Kindomba ezana ba afanda na libanda na exil na obaki yango Kabila bakokanga ete ndenga kimisika mwasi na bana ye moko pe tokolala tolamuki Kabila so akei katanga kanga ngo akozonga su Kinshasa ta koluka ka moifiu akimi akei na libela ndeko Serge Kindomba ezana batu mususu bazoloba ke o eza ba jeune ba bomba yokani na Félix Tshisekedi batu ba mona quand même ke azo coincé pour bandima ke accord ezate bandima ke kibokonzi Félix eza établi eza ba jeune ba bomba bazoyokana te nde batu mususu bazoloba ndeko na ngai oyebi bokonzi yali eloko moko yali compliqué eza lokwa soko zwi motuka oyebi soko zotambola motuka yo moko na motuka o défi académie tuka différent oyebi yango motuka ya bato okotambola nango na keba keba mais oyo yo ata na zindi na potopoto ata na libulu ekolobelanga eloko te sikoyo ndenge nini bino bokobaka Félix Tshisekedi akende kosala je na Kabila eza po aganye nini eyali ke ye na Kabila bali lisu na relation te Félix atali nzelo bazobenga yango cause ya Congo nzela o Kabila tikali kolinga te eloko kaboli bango yango wana oyo koto ali na logique ya Congo oyo koto alobi ngai na lingaka intérêt ya bakongomani te nde kaboli bango nde bitumbo to ali kobunda lelo yango wana pasi o Kabila mikolo ali kolala te oyo pousse Kabila kimisa mwasi na bana et ali lorsque amoni ete majorité bouger ali sous na contrôle à 100% te na assemblée ke moto ya tchela ki motema kamikazi ya mabunda akwei akomi na le passé nde bobange kote yango wana do bato bazo bakali makambo lokuta bali kosa te basaka bajete makambo yali makambo tangisaka makila ya makambo ekotaka bato boloko oki yango donc na mikolo yali ko ya tito koma fin la semaine prochaine tokozwa bureau ya sika na assemblée nationale wana. Merci beaucoup ndeko mwana mboka Serge Kindomba tokomi kokende vraiment na suka ya entretien na biso na ebité bato balandi biso awa ba retenir nini na passage na yo awa o esengeli ko retenir ya lelo po na besoin ya cause tozo sanga na biso nyonso tu po na likaniso ndeko Félix Tshisekedi ali na yango soko moni moto akomi koloba point de vue contraire ya makambo Félix alobi lokwa lisanga bonganga ali ko justifier mbongo azwe pa Kabila. Et puis na kopekisa Nemi ali moto yo vine pembe na Kabila soka ali na moto ache Kabila alere au point que komi ke lelo Kabila kimiso Olive Lembe libanda mboka lokwa Nemi ali te moto wana Félix Tshisekedi alobi ya kokende kofongola monoko abio tokotinda Kabila pasa nini aloba
kaka ye wana moto ali kosala nini lisanga bongaka komi sous-traitance na ye bakomi kopartage même point de vue so mais Nehemia yeba ete Kabila ali na droit ya kokanga monoko selon mobekoli konzo tobengi constitution en état d'ancien président de la République ali moto akoki koloba liso eloko te. Pourquoi Kabila akoki koloba te? Po Kabila ali na eloko akoki kogarde ezali eloko tobengaka secret d'état. Ya koki ko se comporter te lokwa tata moko akana mokili ya poto kuna ngbanda monoko na ali lokwa diare pu kokosaka bana bato abosani ete ye aseka ba service à renseignement na mboko alaka conseil spécial à Mobutu ye moto atraisa Mobutu ye moto abomisi Mobutu partout Mobutu akotinde comme émissaire ngwanda soka ke yake kokanga ba porte ya Mobutu ye moto organisa génocide esalema ya ba chrétien na kati ya mboka oyo Honoré Ngwanda na nonande ye wana Honoré Ngwanda moto a créé o babengaka ba ibu na tango Mobutu pona kosaka massacre betidia mais ye wana na poto kuna akomi kokosaka bato moi groupe ya ba individu moko ya kanga soit disant ba résistant et puis ba résistant ba existaka te na poto to ali na ba combattant tango Félix akomi président biso ba combattant bato tozongisa concert na poto yango moni fali pour partir beta concert yaki pona ko défier bango ko lakisa bango te ba combattant ba l'équipe ba résistant existaka te nde concert et beta kuna mikila poto donc na ebisi pe même Honoré Ngwanda soki nzelo Félix Tshisekedi azui o tozo benga ngo pona besoin ya cause yo cause na okombo nango Congo yaka wana katamboka sangana na likanisa Félix Tshisekedi po banda kokosa bana batoke pays ali sous occupation o proposa ke loko te lelo yo Félix ye wana telemeli occupation o yo Ngwanda lobaka Félix ye wana telemeli Kabila bolobaki awo Félix ali mwana bitinda Kabila mais lelo ba donne essentiel moto akomi kokende kolela na Nations Unies na oni kuna Kabila moto azolela na bato naye et ali Félix te et puis nano esili te Kabila konyo kwa manga lingi na mona Kabila na opposition. Wana lo bisunyo tozozela tomona parce que to lingi nde tomona Kabila na opposition te ndeko. Tango bozo ba ke tozo promettre mingi bino bato bokotinda biso tokanga Kabila. Et puis akosa prison na CPTA na boloko makala. Akolanda vita kameke kuna na makala. Soki bozo continuer na langage wana bozo anteta kae. Po tolobi yango coup d'état moko te ko betama ça a besoin ya population na kati ya mboka o. Wana nazo lobela ka ngo mapinga. Félix na simanaye ali na 99% ba Congolais o bali Kabila ndenga alibo na momoyo akomi très déséquilibré parce que na mwasi na bana bali libanda mboka famille bali libanda mboka so yebisanga moto abonga kosuka api do yali pona koyebisa bande kwana olie ya kofinga Félix Tshisekedi ndenge na mona ki garçon moko azwa mokanda grâce à IDPS na 2013 petit mobo odombo maleki pona kofinga Félix Tshisekedi ye moko na poto place afandaka eyebani te mosala no be jigolo kokotaka mabala bato kolandaka basi ya bato mabala kozwaka misolo ba mama bato kosaka bango o na kosala soki nini pona kolite nini bo entre taye moko misolo azwaka eutaka na Kinshasa yango wana tobengi bato wana nyonso tu Ngwanda zokosa bino oyo nzelo Félix Tshisekedi azui kombo nango yali besoin ya cause oyo yali Congo nde cause to ali kobundela yali mboka oyo batata na biso bakoko na biso batikela biso bo banyokwama lelo tolobi ata biso oyo génération to ali génération Kabila sacrifia toyebi ke tokokufa mais tolingi ke lobi ya bana na biso tokutango bazala na Congo ya malamu baloba te tozali fier na mboko batata na biso na ba mama na biso babundela ka biso lelo tokomi pe ko bénéficier na yango ndenge tomona ka bamboka musu ndeko ebi ya mona tambo akanoka ka passe na motema na obi bato bakoma kokumisa Rwanda est-ce que mboka lokwa Rwanda ali mboko biso ba Congolais tokokumisa ngo tokumisi Rwanda pourquoi pona Kabila na bato ya ye do yango wana na bengi bato wana nyonso tu na nzelo Félix Tshisekedi azui et ali nzela ya malamu mot de la fin nga yango wana. Merci beaucoup ndeko Serge Kindomba en tout cas na bato nyonso bazui libaku ya Rolanda biso et to silisi bongo awa vraiment bo continuer toujours ko sala biso confiance bo s'abonner massivement na chaîne Nabino Feza RDC télévision en tout cas to borozala jamais en desi. Quant à moi on se retrouve au prochain numéro. Ciao.